Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Yes, okay. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Jésus, sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Jésus, sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon. Sa fidélité est pour toujours. Madame Malamu,
La femme, l'image de l'église. Vous me dans la tête, ce qui moi ça dans la tête. On va se le moi c'est le Yesu dans l'église. Mieba, vous avez un mouton, il vous soit ça. Ce qui m'a dans l'église, moi ça trouve un problème dans ça. Il y a mon famille. Papa a beaucoup fait mais maman soki asa bana ba okola papa na solo mama kambo eza même na ba famille na biso ata papa akei na ye le fait que maman asa bana ba okola papa na ko Yesu azonga na lola na église eza tozokola papa est-ce que vous avez danga la présence de la femme c'est la présence de l'église papa azonga na ya c'est quoi azonga lola. Mais l'église, image à moi, c'est ça. Il y a l'autre ça. Maman, fais ça, mon nom, dans votre bas, comme il m'a pas battu.
Amen. Amen. Alléluia. Nani Mokozi.
Est-ce que c'est que vous allez avoir? Le travail sur mon magasin, c'est la maladie. Gloire à Dieu. Merci. Oh. Bongita edale lina yo sukebele mi. Sukebele mi bongita edale lina yo sukebele mi.
Alléluia. Ok. Justice dans Zamboza. Attention, c'est la justice du Cambodia. Justice dans Zamboza. Mais pour nous, on a encore du Cambodia. Mango batana ba parapluie. Les gens mbula moko ko beto parapluie na bango ko ba sala. Mutabo ko tongetage. Natanga no ipe batonga. Mokoroza. La pizza quand on a gâté, les gens qui ont gâté, nous sommes pas d'accord gâté. Bien aimé, ils n'ont pas la famille, va dans la bonne côté de la hôpital. Oui, par exemple, les gens qui ont dans la bonne côté. Les boumounes, les noms, c'est la signe dans la bonne côté. Lakini sote tunataka mulai ana mubimate. Sote tunataka kusanda mute. Mtu ana pembe a proprete. Sote tunataka mwili sasa nigeze. Sote tunataka mkristo ndio kutoka. Sanga ndio sote tunataka Yesu. Parce qu'on peut dire ça, pour les qualités de l'Oudanien. Salomon.
Deuxième fois, côté dans Saint-Joseph, docteur Saint-Joseph il faut que ça fasse un dollar. En étant malade, ils ont développé la maison. Donc, il y a au moins ça qui m'a été dans mon thème. Et ça, pour étrangler mon thème, moyen de faire mon exercice. Quand vous arrêtez à dire. Ah, il y a ce que comme avec tout cas, tout cas, donc, moyen ça est entre les gens qui sont les gens qui les photos, autour de malade qui sont là. Là, on dit que on va faire la déposition. Il va pas moyen, on dit que nous sommes beaux, pas de nous malade avant que nous vendons beau. Après tout match, on dit que là, il y a un docteur, on a malade, il y a surtout on a, il y a un autre malade là. Assez la vie monde, on dit non. Donc, il y a un mot, il y a un mot, il alors si ça peut le faire, même la prière de tout ça, mais ça, je veux m'en faire, à ça, l'esprit de moi, pas pour faire. Le bout de la Islande, après, le docteur, on va connaître, sans tout ça, non, docteur, avec ça, il y a $300, ça, malade, il y a $300, aux gens, on connaît $150, il y a à ça, l'opération, il y a un soumis barré. Donc, au état de la carte, il y a un thème à Awa, à Paris. À l'été, la vie, c'est ma casse. Il y a un stade de l'eau. Et quand nous avons un peu de intercéder, il y a un stade de grâce. Et pour ceux qui disent que nous sommes là, ça, dans la vie, c'est là. Il y a pas de travail de Kaouki. Oh, il y a un stade de thème à Awa. Et Kaouki. Il y a un bas de ça, le mot de Kaouki. Il y a un carte de Kaouki. Il y a un carte de ça, il y a un
va dire que tu fais sur tout ça, la deuxième fois. Malade des uns, parce que comment ça se peut aider? Avec nous, dans la bande, et tout le qui le voit la bibon, tout fin à son hôtel, dans un hôpital, et ça est comme on peut dire non, à la des bases d'autres, et les pour la deuxième fois, pas de nous. Les secondes, nous sommes envoyés dans la salle de classe, on est là, au bon de là, quand on est sur l'installation, nous sommes dans la salle de classe. C'est pas encore bien, mais tout peut être en unité pour la deuxième fois. Mais la manque d'évolution, ça dit peut-être comme au programme. Là, on a passé à l'Italie comme on est soi-même. Pour fêter l'examen, ma pauvre Makasi. C'est l'enfant qu'on a entendu. À sa malam pour l'enfant. La lobby à sa malam. Soki na zogumba melaye na yebitina. Nazala ki mutu na mona na bilote bokona yo. Satan sambwe ba yebi nzambe pambo la bino parce que au sambu si Satan en tout cas pourquoi ngawa na kingate nazala ki vraiment quand c'est na ngai bito yeli na pema mukusi e madenga banda buto nazolela na binzambe na kufa ngai obenga musali na yo si mission yo komi na sokate pema na biso impossible na nesala bonne na buto alelo na nani na ina ya wate makasi tadina tiela babo na okaka étouffement mais na yusi nzambe ngana nzime na yo malade koko le kayo atamu tete na nzoto nanga malade za na place te na nzoto oyo na nzambe na zokende na uti bandal ba na zui moto kante ukaboya mata moto adi ba se tous na bete ka na zo pata pona kende loki na sala mutali boso nzamba yo kilo sambo nanga atenga na kata na kita liboso para jalo biko antuka protocole apesa ni na kita liboso za bapambo na yo parce que ça qui na fusion au monde qui fusion ya nzambe na ngai au koti na kata fusion ya mona pambo ni nzambe kwa biki singai na solo bana kimya bolangu na yeleki nana bosala bolangu boye nana koko dumisaka na libulo puspa nana koko ndoki sabomoi na mwaso zanga kisalea mwaso zanga tina na mokili azo pesa nga valea azo misipema nzamba papa na nga zamba pambo na yo paske na silo vide na Église, là, de plus loin, département,
kolabola oyo bango bazoka elongo ya bamama mpe na baproblème et sans plus tarder toyoka quelques personnes bamama mpe oyo bakoloba biso bapesa babénir œuvre oyo tolo bisika parce que même na bible c'est dit que c'est Dieu qui sait le père de veuve et les maris de veuve et les pères des orphelins donc lokola nzambe nde aza mobali ya baveuve papa ya baorphelin ye akanisaka bato nyonso bakonisaka na baveuve na baorphelin ye kokoleka sans plus tarder na donc initiateur ya idée oyo bato bazwaki idée oyo ya kopartage elenge journée ya basi na bamama na keke veuve na baorphelin batia bazongi bango kasi balobokala donc bato nyonso baolanda biso parti na grande bibliothèque moko ya roboka.com elongi oyo ezali mpe na sika donc elongi oyo otala yango deja toyebi yango c'est la porte patricia lolima donc tozalaki wana elongo parce que eza na l'église mpp et journée de la femme donc journée oyo eza réserve mpona basi topasaki yango awa na l'église mpp papa bien oyo akosangisa bamama basonie baveuve eza vision to eza kaka bokanisaki loko ezaki journée ya basi nde bokanisaki chose ya bamama veuve oyo bamama nyonso na kati ya ministère na biso na presse na bouchon de la parole ezalaki soki oteya liloba ateyi liloba mone mpona bato amemi mpe afe multiplication de paix bato balemba pana mbisi basepeli na biso na kati ya ministère ya presse ya bouchon de la parole na ministère ya intercession nde tosala na kati ya ministère tosala département moko kombo nango crivo elakisi cri de veuve et des orphelins donc crivo eza na kati ya biso tosanganaka deux fois par mois okutana obondelaka na baveuve obondelaka mpona baorphelin moi petite contribution à ce que je manage et à l'occasion dans le 8 mars journée de la femme je m'attaque au département de Kivu il y a beaucoup de la maman et à cette occasion il y a eu l'anniversaire de notre sœur et fille de l'église niveau de prophète à Saint-Gilles voici Péla qui a eu papa à l'aujourd'hui de la femme à l'occasion de mon anniversaire le 8 mars c'est Péla qui a fêté ensemble c'est là qu'il faut le cri de veuve et des orphelins c'est Péla on y a à l'occasion de mon anniversaire et là c'est mon pasteur il a dit c'est la mort dans le scénario et il a parlé avec la Bible mais la Bible déclare celui qui répond au cri de veuve et des orphelins au lieu de ça des tristes comme on dit dans Zambie d'abord il y a vraiment son naïf et là que c'est mon moment c'est peut-être ayaki c'est péri comme les Zambie avec les fourrures du cours ayaki comme la cinquième surprise alors que les personnes elle est quasiment abandonnée à ce les cadeaux parce que la vie de vous est à courir avec c'est comme le monde parfaitement passé et aller sur une façon dans ma veuve dans ma orphelin et c'était d'abord réservé comme le c'est vrai et comment c'est précis à parler et battre il y a beaucoup de manière discrète les amours dans la table à mes paroles c'est exemple à suivre so bakasiya nango ondima esika malamu ekopesa mbongo kasi nzambe na likolo akosa tozokoba ide wana ya kokalisa baveuve na baorphelin utaki wana soki par hasard ko ovandaki kaka na okabola lamoki oyo ozwaka bandeko wana nzambe ndenge mama besa tukamula
cadeau à bomber qui va faire bomber les choses à l'image akabonne bango sucré akabonne bango pour la bomber qui va mal donc ils ont exemple à suivre tout le monde maintenant c'est bon on a vu ce plan en Europe en Amérique en Kinshasa ma pasteur ma visionnaire à l'église vous êtes là pour la produire ma vie pour la faire bon vous êtes qu'à tout ça dit que il y a tout s'enrichir mais il y a que ça pour gagner pour la vie de ma vie c'est une très bonne chose dans la vie ça m'a apporté On a vraiment remercier Maman Nouriane Momo, la bien-aimée Nabiso, journaliste et Junior, là pour la présence de Nabino. On a remercié l'émission Moko Aboka, na Papa Patrick Mobo, et la faveur de Foutambo Moté, mais à Dimana Molnazambe, et l'émission, et c'est Manévi Nabiso, la image Nabiso, et il y a Bomo Aboka, ou Papa Bomo Aboka, et Oubela. Monde de la Fenana, et à l'occasion de la journée de la femme, n'a pas mouru ma maman nyonso ya monde entier au Baolandanga, et en Europe, et en Asie, et en États-Unis, et beaucoup ya beaucoup ils sont partout, et en Afrique de l'Ouest, n'a pas mouru notre ma maman, la lingata bino pour la bigi, pas que soit binoté, pour qu'il nous a laté, soit bino ma maman te mon bio pour laté, pour après bien les salles d'anga. Dernière parole. Ezaki na livre ya Matthieu chapitre 25 kolanda koluba na mikona su akoyatanga koya na bokonzi na ye akokabola bampate na bakaba bao na loboko ya mobali bao na loboko ya mwasi aoyebisa bandikoso oyo boyaka bokota na kati ya bokonzanga bino bato oyo bosepelaki nanga bokomona azalaki mopaya oyambaki nga azali na nzala bokisengaki lei azali bolimu bolanisaki nga azali na mambeto kutaki wayi kotala nga azalaki abandone boyambaki nga otuna bikolo omonaki yo nzala wayi topesaki yo bilei bolimu wayi topesaki yo bilasa abitango nyonso tosalaki na bato na mokili bosalaki te nanga kondima ya solo eza te kaka na teyi bato kondima ya solo eza kosala misala malamu envers les autres c'est comme ça le vrai amour olingo ya solo eza na maloba te mais na baacte nous partageons nos vies avec les autres et l'acte de la Sainte-Bête qui a changé à Kobi d'Aboya pour partager par département du Saint-Frigo filles de veuves et des orphelins à l'occasion de son anniversaire Aliana Bango Akabola Ouabakadona Bango nazali pour interpréter devant sa nakola na biso de tout son cœur adresse la biso toza na RDC la République démocratique du Congo à Kinshasa très précisément na Yolo Sud avenue Bakwadou numéro 25 bis numéro téléphone à biso toza plus 243 89 83 47 400 ou plus 243 90 188 31 84 devant ça Koulanda au CP non pas financement matériellement même conseil nayo même prière nayo on a la veuve on a l'orphelin dans nos femmes nayo on a un biso dans la voie à travers le monde voilà pour la biso apport bien sûr quand même vous allez bien venir et la porte est ouverte avec mon souverain qui chasse pour la biso peut-être on a presque à 4 sanana tout bon de la grande voie à ma veuve et quand on a la bitiki on a sauté à pouvoir pour la biso Kolo à pas pour la vie. Merci beaucoup à votre dessert. On a comme on a maman donc c'est lui la femme de l'apôtre Toussaint Lomema. Maman, un mot pour la journée à l'élo. Maman, quand on a maman, nous sommes en qui a la femme doit se voir à la mission de mort, la femme veut, orphelin, donc c'est pas de nous, un mot pour cette là, je me comme à l'âme.
nzambe yo kaka oyo bato bayeba mpona mwasi aza eloko moko ya mokiya journal lelo ekesiyama mpona biso oyimba nzambe asalisi biso lelo na bapele na baveo na bandeko kati na nsika oyo toyebanaki te po toza journal moko ya amour oyo ekesi kati na mwasi ayebaki mwasi aza nani valeur nini aza na yango na mokili bapesi biso valeur ekati na bible elobi ete mwasi oyo mwasi alingi nde nzambe asalaka likwa ya yesu bamama biseko ya yesu bamama eloko eleki nzambe ezali te yango te mwasi azwa valeur na esika na ye amipesa lokumu mpona nzambe amitika te na mokolo ya lelo oyo amiselivre na makambo ezanga ntina amizonga kati na ye atala esika oyo ya wuta yango eza esengo mingi te mizongisi kati na nzambe toyebani na bandeko toyebani na bango te akoza elima na bave na baorphelin misala oyo nzambe apesi biso bamama surtout eza ya kosunga baorphelin na te soki na eglise te tokuta na bango wapi mama tosalaka yango kaka mpona mbala moko te me ezala esanga ntango nyonso tosanganaka tosalisa bolingo na moko na mosusu nde eloko nasepeli nango na Merci beaucoup. Le ezalaki mokolo ya bamama donc mama nde baza likolo paster bakobiko aesesoke bamama mwasi aza mwana sika ya nzambe mwana sika donc bamama baza bakadet donc bapapa boye bandeni ya kobatela bamama ozalaka kobobo te bakoki ozala tendre oyo eza mwana biso toza na oyimba donc mwa oyo eza mwana ya bamama donc on est là pour vous moko ya mboka toujours likolo opesi biso moto boyendaki biso papa paul tijali soma pauline momo Monchou, Pati Momo Sikoja, les gros bisous, le mot peut avoir toujours, bye bye. Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mtekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.